ezoko frapper batunyo soana pourvu que mutuana à se repentir, à recevoir Hamashia na bomo inaye. C'est pourquoi na lingina lobe loko moko très capital na domaine ya prière, sur la prière. Au moins un mystère moko très important, très capital. O Hamashi azo transmettre yango na ba disciple nae. O Hamashi azo transmettre yango na peuple nae à tous les temps jusqu'à ce qui a kozongaka kokamata peuple nae. Toke na Luc chapitre 18 verset 1 à 3. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Bien aimé, na katia texte oyo, eza parabole. Donc, tant que la parabole, eza le mystère, un mystère, le parabole, mystère du royaume. Donc, Hamashia azo présenté secret moko, azo présenté li bomba mi moko et pas ya ba disciple nae. Et pas disciple naï. Alors, bit ya parabole oyo, et zapona kolaksana ba disciple naï à tous les temps, et zapona kolaksana peuple naï à tous les temps, et zapona kolaksana bato ba accepter, ba croire naï, que il faut toujours prier et ne point se relâcher. Et ça vraiment impératif, négociation exatée. Donc il est vraiment nécessaire de prier sans se décourager. Ne konanga ringina pose question. Et l'on connaît ces sali déjà que yo lemba au bon de la réalité. Et l'on connaît ces découragés même à na bae nanga même matin na TV au CP la kanango susute et na réseaux sociaux au CP la kanango susute makambo nyoso kaka aventure ezanini ndeko nanga makambo zomona lelo parole c'est lobaka yango makambo zomona lelo Hamashi sa lobaka yango mais compte tenu na makambo nyoso wana Azolo banabiso, il est nécessaire de prier sans se décourager. Il faut toujours prier sans se relâcher. C'est pourquoi même l'homme de Dieu, l'apôtre Paul, dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17, a dit prier sans cesse. Donc en tout temps, n'a pas moment nyoso. Donc prière est à la vie. Mon frère, ma sœur, c'est quoi la prière? La prière est l'expression de notre confiance en Dieu, notre Père Céleste. La prière est l'expression de notre confiance en Dieu notre Père Céleste. Prière est un langage. Prière est une expression. Il y a confiance na biso et pas notre Père Céleste. Prière est une expression. Confiance na yo et pas ya Elohim. Et pas ya Adonai. Et pas ya El Shaddai. Donc tant on a prié, na zo exprimer confiance au nazana yango et pas ya mon Père Céleste. C'est pourquoi même comme on a David, na psaume 57, verset 3 à 7, azoloba que j'écris au Dieu très haut, au Dieu qui agit en ma faveur. Nangina bisop, mon frère, ma sœur, yeba que tango zo sambela, tango zo bondela, premièrement, ezaka ka pona malamu na yo, eza pona bolamu na yo. Quelles que soient les situations, quel que soit le problème, yeba que tango zo sambela, yeba que ozo la ki sa confiance ozanango ipana nzambe. Ndenge moko vevu oyo na kati ya Luc 18 abande ko kende pa ya juge pone bisa juge asale la justice na partie adverse nae. Donc ya ba pesi biso parabole ba utiliser veuve. Veuve aza mwasi oya kufeli mobali. Azana sécurité, azana soutien. Mais azoye bakaka juge oyo ne aza capable ko sunganga. Juge oyo ne aza capable ko sale langa justice parce que pas naye injustice exacte bien aimé nabisayo. Notre Père Céleste aza le véritable juge. Hamashi aza le véritable juge. Oyo aza na possibilité ya ko sunganga na yo na ba situation, na ba circonstance tozo ko traverser nango na sena moyo. C'est quoi la prière? La prière est aussi la preuve de notre humilité en Dieu éternel. La prière est aussi la preuve de notre humilité en Dieu éternel. Et ça peut preuve ya humilité nabiso. Une personne qui prie, azamuta zola kisa, komikitisa nae et
Shalom, shalom à vous les enfants de Dieu. C'est bien moi votre frère, le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable à Ophelina. Jésus est mon papa. Naye liboso na bino pour représenter bino bana o bozomo na bilili pe ba difficulté tozanango. Na bandaki musala o ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté ezamingi, difficulté ya loyer parce que tozo foutela et puis difficulté au foot la bana minerval pour to chute au bandaki. To pesa qui avance mais tikali ndambo. Nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na bato nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili. Bana oyo bozomona na bilili ndambo na jona rond-point Ngaba, ndambo Victoire, ndambo Limete et puis ndambo l'état pesengai. Pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka. Soki nga simple individu na ndimi kozwa bana oyo na bokola na ainsi dit l'Éternel. Soki l'état s'est décidé to mona suba fazer na zelate. C'est difficile ya osala ngonga moko. C'est pour ça nazo lancer appel na bana nyonso nzambe pona classe ya bana oyo pona loyer na bango kolata pe kolia na bango. Na osenga na bato nyonso baza cœur sensible pe baza na motema kosunga ba sunga biso pe ba salisa biso. Toza na commune ya Kalamu quartier Kauka référence ya monene tukangami na université Kimbangiste avenue comme on eza Marin le numéro 16 numéro de téléphone na biso pona bato balingi ba contacter biso pona ba détail mosusu eza plus 243 89 72 32 229 nzamba pambola bato nyonso yo ba ko assister biso. La bénédiction de Dieu, notre Père Céleste, ezala vraiment partage nabiso nyonso na moma oyo au nom de Jésus-Christ. Bozolanda bongo prédication Nanzela ya IHP Media. Bozolanda prédication oyo sur le mystère éternel et glorieux. Oyo bongo ezopesama na apôtre Kunda Wakunda. Tika ke bino nyonso o bozana Europe, bozana Amérique, bozana Asie, na Afrique, na Kinshasa, na Congo central, na Tchela, na Lubumbashi, na Kasai, partout, vraiment, moment oyo, nkolo akumisama na bomo inabino, tango zolanda vraiment message otika que la grâce de Dieu et se manifester na bomo inayo, tango zolanda vraiment message oyo, tika que Saint-Esprit a opéré na vie na yo, Saint-Esprit a fungolo miso motema pona ko comprendre bonheur ya hamashi ya na bomo ina ope na bomo ina biso. Nde na bondeli vraiment na kombo na Yesu Masia que Saint-Esprit a soutenir biso na kati ya moment oyo pe la bénédiction de Dieu notre Père Céleste ezala vraiment partage na yo mutozolanda message oyo bien aimé na koebisa yo pe o s'abonner vraiment na chaîne oyo EHP Media pour que ozanga kaba message ote parce que c'est vraiment très important pour na bomo na biso encore na tango tozana yango tozo continuer na message nabiso otozolobela vraiment sur le mystère éternel et glorieux. Bien aimé nalingi koebisa yo eloko moko nano ke ibongi koeba la pensée éternelle et salutaire pour l'église de Hamashia. La pensée éternelle et salutaire pour l'église de Hamashia, surtout plus sur la confusion de ces derniers temps. Sur la confusion en ces derniers temps. Est-ce que à cause y a ba confusion autozomona lelo partout presque ezala na Europe, ezala na Amérique, ezala na Asie, na Océanie, Afrique, Kinshasa, partout au milieu ecclésiastique, na ba milieu ecclésiastique, il faut se lamenter à cause des confusions. Est-ce qu'il faut se lamenter, il faut continuer à se plaindre à cause y a ba confusion wana? Bien aimé Yoka, la confusion est vraiment réelle en ces derniers temps au milieu des fils et filles du royaume céleste et dans ce monde entier et dans le monde entier à cause du ministère caché de l'Antichrist ou bien à cause il y a le mystère de l'iniquité. Wana kuna apostasie tokolobe lango na mikolo ezokoya. Il faut comprendre que
confusion en ces derniers temps eza vraiment réel na kati ya milieu ecclésiastique, na kati ya milieu ya le fils et fille du Rome céleste, na monde entier. Confusion eza vraiment réel à cause il y a le mystère de l'iniquité, à cause il y a le ministère caché de l'antichrist. Eza na œuvre où ezoko se manifester, où ezoko se manifester, où ezoko travailler pour na ko produire makambo mingi otozomona. C'est pourquoi il faut que le peuple de Hamashia soit toujours éveillé en demeurant dans le fondement éternel pour agir avec efficacité. Bien aimé, quelle que soit la confusion, quelle que soit la confusion, oeza sur le plan doctrinal, oeza nabadopmen nyoso, oyaba poison, tout ça, il faut que le peuple de Hamashia, il faut que le peuple de Haelohim, il faut que le peuple de Adonai, bazala toujours éveillé, bazala toujours bato bazo demeurer na fondement éternel, na fondement éternel pour na bazala bato bazo ko agir toujours avec efficacité, bazo travailler toujours avec efficacité, bazala bato bazo baisser les bras. Parce que baza déjà na mystère, baza déjà na secret, ya Adonai, ya saloba déjà pour na ecclesia nae, ya saloba déjà pour na mokili mobimba. C'est pourquoi Hamashia loba, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Bien aimé, ba confusion zomona. Ezala na ba réseaux sociaux, ezala na ba domaine nyoso, eza makambo elobama. Eza makambo oyo Adonai ya loba ekosalama ekokokisama. Eza makambo eselobama, mais par nabiso responsabilité nabiso maintenant, le fils et les filles du royaume céleste. Eza que tous à la des personnes au bazo demeurer na fondement éternel. Eza que tous à la des personnes au bazo demeurer na fondement des apôtres et des prophètes. Eza que tous à la des personnes au bazo demeurer na katia parole ya Hamashia. Nakoloba pe nakolobaka toujours, Seigneur Jésus-Christ. Alobaka que si vous demeurez dans ma parole, alobaka c'est lui qui demeure dans ma parole, c'est lui qui demeure dans ma parole. Abaka si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, eza très capital. Eza lozana Canada, ozana France, ozana Allemagne, ozana Angleterre, ozana États-Unis, partout place ozali, nabisika nyoso tozali, et loko eza très capital, eza ko garder parole, eza ko observer parole, eza ko considérer parole. À partir ya parole, ozomona même makambo ezo salama, ozomona yango. Parce que na kati ya parole, okomona même baba écriture ezolobaki malheur na moto azobenga malamu mabe mabe malamu. Bien aimé, combien lelo na mokili makambo ezalaka mabe lobi ekomi malamu, makambo ezalaka mabe lobi ba voter yango même na ba parlement, makambo ezalaka mabe lobi na ba pays mosusu même lelo ba accepter yango. C'est ça. Eza déjà na malheur ou ezoko frapper batu nyoso wana pourvu que mutu wana a se repentir, à recevoir Hamashia na bomoi na ye. C'est pourquoi na lingina lobe loko moko très capital na domaine ya prière, sur la prière. Au moins un mystère moko très important, très capital, au Hamashia zo transmettre yango na ba disciple nae, au Hamashia zo transmettre yango na peuple nae à tous les temps jusqu'à ce qui a kozongaka kokamata peuple nae. Toke na Luc chapitre 18 verset 1 à 3. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait de garde pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Bien aimé, na katia texte oyo, eza parabole. Donc, tant que la parabole, eza le mystère, un mystère, le parabole, mystère du royaume. Donc, Hamashia azo présenté secret moko, azo présenté li bon mami moko et pas ya ba disciple nae. Et pas disciple naï. Alors, bit ya parabole oyo, et zapona kolaksana ba disciple naï à tous les temps, et zapona kolaksana peuple naï à tous les temps, et zapona kolaksana bato ba accepter, ba croire naï, que il faut toujours prier
et ne point se relâcher. Et ça vraiment impératif, négociation exatée. Donc il est vraiment nécessaire de prier sans se décourager. Ne konanga ringina pose question. Et l'eau koni ne se sali déjà que yo lemba au bon de la galisuté. Et l'on connaît cette découragé même na bae nanga même matin na TV au sepela kanango susute eza na réseaux sociaux au sepela kanango susute makambo nyoso kaka aventure eza nini ndeko nanga makambo zomona lelo parole se lobaka yango makambo zomona lelo hamasha sa lobaka yango mais compte tenu na makambo nyoso wana Azolo banabiso, il est nécessaire de prier sans se décourager. Il faut toujours prier sans se relâcher. C'est pourquoi même l'homme de Dieu, l'apôtre Paul, dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17, a dit prier sans cesse. Donc en tout temps, na ba moment nyoso. Donc prière est à la vie. Mon frère, ma sœur, c'est quoi la prière? La prière est l'expression de notre confiance en Dieu, notre Père Céleste. La prière est l'expression de notre confiance en Dieu notre Père Céleste. Prière est un langage. Prière est une expression. Il y a confiance na biso et pas notre Père Céleste. Prière est une expression. Confiance na yo et pas ya Elohim. Et pas ya Adonai. Et pas ya El Shaddai. Donc tant on a prié, nazo ko exprimer confiance au nazana yango et pas ya mon Père Céleste. C'est pourquoi même comme on a David, dans Psaume 57, verset 3 à 7, azoloba que j'écris au Dieu très haut, au Dieu qui agit en ma faveur. Nangina bisop mon frère, ma sœur, yeba que tango zo sambela, tango zo bondela, premièrement, ezaka ka pona malamu na yo, eza pona bolamu na yo. Quelles que soient les situations, quel que soit le problème, yeba que tango zo sambela, yeba que ozo la ki sa confiance ozanango epa na nzambe. Ndenge moko vevu oyo na kati ya Luc 18 abande ko kende pa ya juge pone bisa juge asale la justice na partie adverse nae. Donc ya ba pesi biso parabole ba utiliser veuve. Veuve aza mwasi oyo akufeli mobali. Azana sécurité, azana soutien. Mais azoye bakaka juge oyo ne aza capable à kosunganga. Juge oyo ne aza capable à kosale langa justice. Parce que pas naye injustice exacte bien aimé Nebisayo. Notre Père Céleste aza le véritable juge. Hamashi aza le véritable juge. Oyo aza na possibilité ya kosunganga na yo na ba situation, na ba circonstance tozo ko traverser nango na sena moyo. C'est quoi la prière? La prière est aussi la preuve de notre humilité en Dieu éternel. La prière est aussi la preuve de notre humilité en Dieu éternel. Et ça peut preuve ya humilité nabiso. Une personne qui prie, azamuta zola kisa komikitisa nae epai ya Adonai. Azamotazo komi akolakisa komikitisa nae epai ya El Shaddai. En autre terme, une personne qui ne prie pas aza orgueilleux. Donc azamotazo compte na ba propre fort nae, azo compte na ba moyen nae, azo compte na ba capacité nae. Or ba écriture lobi na biso, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. C'est-à-dire des personnes au bazo continuer ko prier, des personnes au bazo continuer ko prier, o bazoko exprimer confiance na bango pa na Adonai na nzela prière, oyo bazoko exprimer assurance na bango pa El Shaddai na nzela prière, baza de personnes oyo bazola kisa humilité na bango et pas le Dieu éternel. Au kota la même David azalaki un homme de prière, o kaka na nzela prière abande ko yeba kaka ke Elohim ne azali unique wa ko éclairer bomo inanga. Elohim azali unique wa ko longisanga. David a traversé bitumba makasi. Bitumba traversa kango ezalaka na bato te mena roi. Na roi mobimba ya mboka. Mais El Shaddai, Adonai, notre Père Céleste, a monisela ebola mutika ke na prière na yo. Na nengo zo continuer na prière. Soki po le makitelema yeba ke nzamba juste azali. La bien aimé. On comprend même que la vie de prière est l'expression de notre dépendance en Dieu, notre Père Céleste. La vie de prière est l'expression de notre dépendance en Dieu, notre Père Céleste. Bien aimé, vie à prière, bomo ya lo sambo, esa expression à dépendance
dépendance na biso epa na nzambe tata na biso azana likolo. Il y a dépendance na biso epa ya El Shaddai. C'est-à-dire une personne azo prier, azo lakisa ke bomo inaye ezo dépendre na nzambe. Likambo libala ne ezo dépendre na nzambe. Likambo robota ne ezo dépendre na nzambe. Likambo musala ne ezo dépendre na nzambe. Parce que epa na nzambe, nzamba ko sunga e, nzamba ko salisa e, nzamba ko longisa e. Mon frère, ma sœur, n'est-ce pas l'écriture lobby? Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Tika que Saint-Esprit a fortifié yo, Saint-Esprit a soutenir yo. Bien-aimé, totalement, zala na vie de prière mon frère, zala na vie de prière ma sœur, zala na vie de prière les hommes de Dieu, le servant va servir Hamashia. Tika na yebi sabino, o ezapona biso bomo ya losambo, ezana valer makasi. Sokyo tali même na 1 Pierre chapitre 4 verset 7. L'apôtre Pierre Azoloba, la fin de toutes choses est proche. Soyons sobres et sages pour vaquer à la prière. Bien aimé, prière est un pilier moko, même na bataille à souka otogo iko négligé en côté. Même na bataille à souka otogo kamatango à la légèreté. C'est pourquoi il faut comprendre loko moko. Tout ce que l'homme néglige finit par l'engloutir. Tout ce que l'homme néglige finit par l'engloutir. C'est pourquoi renonce-toi contre la négligence pour ne pas compliquer ton avenir. Et loko nyoso motazo négligé et kosuka compliqué bo moinaï. C'est pourquoi on dekonanga renoncer na négligence ya prière. Renoncer na négligence ya parole. Renoncer na vie à légèreté na les choses du royaume. Bien aimé, comprendre que la vie de prière est l'expression de notre dépendance en Dieu notre Père Céleste. C'est pourquoi celui qui prie avant toute chose, pendant toute chose et après toute chose révèle son incapacité de vivre et de travailler seul. Donc celui qui prie avant toute chose, pendant toute chose et après toute chose révèle son incapacité de vivre et de travailler seul. Moto bonde la kava makambonyos, moto bonde la kapanda makambonyos, moto bonde la kapre makambonyos, aza moto azola ki sa incapacité nae ya ko vivre pe ya ko travailler seul. Mais moto bonde la avant toute chose te, pendant toute chose te, après toute chose te, bien aimé, aza lokola moto azo compter kana ba capacité nae. Na 1 Timothée chapitre 2 verset 1, l'homme de Dieu l'apôtre Paul alobi, je vous exhorte donc par les compassions, je vous exhorte donc avant toute chose à faire de prière. Mon frère, ma sœur, na tan opetozanango avant toute chose bondela. Olingyo bima bondela. Et ça na beaucoup de réalités. Makambo ebele no salama na nzela ya intimité na yo. Na Adonai, na El Shaddai, na prière. Okozala toujours plus que vainqueur. Bien aimé, moto sobondela avant toute chose, après toute chose, pendant toute chose, après toute chose. Aza une personne qui croit que Adonai est la seule source de son bonheur. Azamuta zondi make Adonai est la seule source de mon bonheur. Adonai aza source ya suka ya bola monanga. Yango apôtre Paul na Philippiens 4 verset 13 azoloba que j'ai pris tout par celui qui me fortifie. Dans 2 Corinthiens chapitre 3 verset 5, alors que notre capacité vient de Dieu. Dans Psaume 29 verset 11, David azoloba, l'Éternel donne la force à son peuple. L'Éternel bénit son peuple. Neko nangai. Sokota l'apôtre Pierre dans 1 Pierre chapitre 5 verset 6 à 7, azoloba na biso, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soko linga donai azwa soin na yo. Olingel shade azwa soin na yo. Notre Père Céleste azwa soin na yo. Bien-aimé, zala mwasi ya losambo, mobale ya losambo, frère, sœur, azo telema na prière, okozala toujours une personne victorieuse, okozala toujours molongi, parce que notre Père Céleste aza vraiment le Dieu vivant. Bien-aimé, tango hamashi azo pesa parabolo yo, et ça pona kolakisa na peuple nae, na ba disciple nae, il y a tout le temps que injustice ezali. Mokilio bozana ngo eza mokila justice ite. Injustice ekozalaka toujours. Mais justice nabino ekota toujours et pas nanga. Justice nabino ekota toujours et pas le véritable juge. Yango azoloba soki ba juste ba ko crier jour et nuit, Père akosali la bango justice. C'est pourquoi nazo déclarer au nom de Jésus-Christ nazela prière na yo, nazela ko compter na El Shaddai na prière, tika que expérimenter la justice au nom de Jésus-Christ.
bitumba ozo traverser nango na biso que victoire eza partage na yo ata vandi esika moto ezopela ata vandi esika bazoko éliminer peuple de Dieu tika que Saint-Esprit a fortifié au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, yango tolobi que celui qui prie encore et encore est une personne qui croit que son Adonai est capable de faire au-delà dans sa vie. Celui qui prie encore et encore est une personne qui croit que son Dieu, son Adonai est capable de faire au-delà dans sa vie. Moto azobonde la tangonyos. Moto azobonde la nakotikate. Aza moto azondima. Aza moto azana certitude. Aza moto azana conviction que nzambe naye. Nkolo naye. Aza capable ya kosala au-delà na bomoi na émission notre Père céleste aza capable ya kosala au-delà na libala na yo aza capable ya kosala au-delà na libota na au-delà na bana na au-delà na famille au-delà na makambo nyonso. C'est pourquoi il faut que ça ait confiance yango na lobi boy. Ce n'est pas un problème. Crois et parle, quelle que soit la situation traversée nango, partout place aux alliés, aux alliés en Europe, aux alliés en Amérique, na Canada, partout, yebake. Les cambozo traversés nango, ils ont vraiment problème te. Ma cambozo traversé nango, ils ont vraiment problème te. Ni mapeloba. Crois et parle, parce que Seigneur Jésus a dit, soki boko zala na kondima. Boko douté na mitema na binote boko loba na montagne longwa bokama na maipeko kende. Quelle que soit la situation, mon frère, ma sœur, confesse la foi et prie avec la foi. Confesse la foi et prie avec la foi. Ndima pe bondela na kondima nyoso. Vraiment tika que Saint-Esprit a fortifié l'isusu, a pesa l'isusu makasi. Soko lembaki na losambo telema. Soko lembaki na prière telema. Yeba que la prière est l'expression de notre confiance en Dieu notre Père Céleste. La prière est aussi la preuve de notre humilité en Dieu éternel. La prière, la vie de prière est l'expression de notre dépendance en Dieu notre Père Céleste. Et celui qui prie avant toute chose, pendant toute chose et après toute chose révèle son incapacité de vivre et de travailler seul. Il croit que son Dieu, son Adonai est la source de son bonheur. Na bondeli na kombole sumasia, Saint-Esprit a soutenir lisusu na domaine à prière ou expérimenter le merveille de Dieu na bomo inayo. Bien aimé, quelle que soit ma confusion na katia mokili, intimité dans notre Père Céleste na prière, ils ont vraiment na litomba makasi, ko kanga mano na notre Père Céleste na prière, ils ont vraiment na litomba makasi. C'est pourquoi ma chalobaki, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Vraiment, mukolo malape mama malamu obino sobozolanda, bolandi vraiment message dans zela ya EHP Media, vous s'abonnez vraiment à la chaîne Oyo pour bénéficier de matéa Oyo Kopambola, pe ezo sunga, ezo fortifié, ezo édifié, partagez pe message Oyo. Et ça vraiment la valeur makasi. Numéro nabiso ya téléphone ali plus 243 84 32 16 027 plus 243 84 32 16 027 et ça peut même numéro nabiso WhatsApp. En tout cas ba message nabino et kozala pe malampo nabiso et kozala pe kitoko mingi. Vraiment Saint-Esprit assiste bino, Saint-Esprit soutenir bino et sala ki bongo prédication nanzela et HP Media sur le mystère éternel et glorieux. Otolobeli vraiment sur la prière o ezali vraiment pour nanga pour nabiso na batango ya suka oyo tomonani na mikolo ezali koya. Ciao.